fidèles internautes, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, dans cette émission Rien que la vérité, rien que la vérité avec Ruth Moussamba, dans cette chaîne chrétienne Tolo Nassé TV 100% Jésus. Ici, on ne promet que Jésus, on ne fait que la promotion de Jésus-Christ. Permets-moi de me le répéter. Là, je m'aimerais, avant de vous proposer le sujet autour duquel nous aurons échangé en ce jour, j'aimerais saluer la promotrice de cette chaîne, qui est la femme servante, la Bengakae Mwasi Mossali. Maman Anne Kalambaï, à vous en tout cas, shalom et merci pour la chaîne Oyotolo Nassé TV qui fait la promotion de Jésus-Christ, vous avec votre époux, le gardien du temple, le pasteur Carlos Kalambaï depuis Mema, depuis la France et toute l'église Mema de la France, shalom à vous. Shalom encore à vous tous qui êtes branchés à cette émission, vous êtes de partout, vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Brésil, vous êtes en Égypte. Merci beaucoup d'Égypte dernièrement, merci beaucoup. Merci à vous aussi qui êtes en Allemagne, en Suisse, à Londres. Vous êtes tellement partout, donc je ne peux pas faire une discrimination dans le pays. Vous êtes vraiment de partout. Shalom à vous, shalom, 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 shalom. Alors aujourd'hui, je viens avec une invitée surprise que vous connaissez. Bon, mon peut-être dans ma chaîne Moussousou. Bon, mon extrait de vidéo Moussousou, mais la Tolonacé n'a qui était. Alors elle vient avec nous. Si j'ai dit elle vient, donc c'est une femme savante, une femme de prière, une femme en tout cas qui n'est pas une femme ordinaire. Hein? Il s'agit bien de Maman Caro. Alors vous et moi, nous aurons à découvrir qui est Maman Caro. Oui, mais les lots et aux appels sur un autre son de cloche. Parce que par moment, les propos ne sont pas toujours les mêmes. Bien que ça le même corps, il y a un message de Koyanango, mais les propos, ça s'ajoute, voilà. Alors, je m'en vais déjà la saluer. Shalom, Maman Caro. Shalom, merci beaucoup. Shalom, Maman. Merci beaucoup de nous recevoir. C'était pas facile, hein, franchement. C'était pas facile. Maman Caro est trop busy. Oui. Avec les enfants, les veuves, tout le monde. C'est ça. Jésus. Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Lui parler un peu à haute voix. Oui, il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Tout, c'est grâce à Dieu et on est là à cause de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est cela à tout moment. Moi, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir Maman Caro, cette servante de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour que ça soit un autre son des cloches l'émission une nouvelle et Betty Congo dans l'église de Réunion, c'est la disparition de la servante de Dieu mon nene na Congo ya Maman Olangi, Elisabeth Olangi. Disparition à moi si mon sel n'a pas mon ah, Maman ils passe. C'est tout pour l'anglais, ils passent. Naïbi personnellement, qui est au Fandina Yuboy. Namona Balamoko Kakaboy. Mais ils passent. Ils ont facilité. Papa Kei, après 48 heures, Maman Kei. Attends la carte Bota. Attends la carte Bota, ils ont facilité. Bana, cet enfant sont là en vie. Mais maman et papa ils ont passé. Personnellement, ministère donc on fréquente l'église. Oui, on a fréquenté qui combat spirituel na Nicodème, comme dans la pasteur. Na yaki kokota na Nicodème bana kaka ya molimo nde bazala maman problème ozala ngo il faut ya na combat spirituel na dit spécial nini eza kuna na combat spirituel na zobo ya na dit à la fin na yiko kende mais singa maman keleka na mur na kenda te na keka na mur Nathalie Nicodème mais mutamema kuna un jeune garçon moi na ya suka les petits garçons à 11 ans mutamema ngai le ministère à combat. Mais pour nous, il y a un Nicodème, qui n'a pas mieux. Nathalie, il faut aller telle place, dans 24 heures, au pasteur, pour nous,
pasteur na ba pasteur nde na ye kokende mais eloko ekambwisanga kuna nabimisa 1 kate 2 ans nasali na bafermissement kuna nabimisa ni bic ni papier okoya kaka okoti enseignement na yo to banda obanda 15h to sisi 18h30 et c'était ça baosengo 1 kate obandi enseignement na yo ya combat spirituel ya bafermissement tina suka on nous a rien demandé et l'autre côté droit de délivrance et l'autre côté on a délivrance to futa 1 kate voilà donc Monique c'est vraiment un bon témoignage au Toyoki dossier à délivrance où on ça na CFMC maman Caro aza témoin a outi kuna bien ça ta affronté pour la délivrance mais là comment la l'église pour la délivrance pour la couper ça quelque chose na ba o ba c'est la prière à délivrance wana ils ont bonne ndenge wana za passer ça pour la Jésus Christ yemoko il a abandonné le big sabbat ba ko fite lo te maman nanga et l'autre côté na ni comme si pété mais avec les gens compris avec dès la za asoto sisi na je prêche quelque part mais je ne peux jamais demander un cas. Mais au fond du prophète quand même, ils ont parce que dans Galate 6 partager vos biens avec les serviteurs de Dieu. Mais Moussou Soupé, au Kosen Maté na Makas, nous avons battu déjà Baébi Luba. Baté déjà ébélé. Mais yo mon calé au Komona Luba. Ah, maman Caro na banda qui dimanche, je vais terminer le jeudi. Mais là aussi ça jeudi. Oh, il y a organisé là, organisé ma moko ko forcer. C'est ce que j'ai trouvé dans le combat spirituel. Bon, on a évité. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Voilà. Je n'ai jamais passé un bon dans ma casse dans le combat spirituel. Mon frère n'a pas fait action de grâce. On a côté en offrande, na kati enveloppe, jeu et adoration. Mais pas sengangai na monité, na polo balutate. Parce que j'ai fait les Nicodème. Même si c'est quoi l'adoration na quelle prière après prière celui dans un libre on a dit garder le dimanche saint. Garder le dimanche saint c'est comme ça. Le matin tu vas à l'église, après le soir tu vas à l'adoration pour garder le dimanche saint pour nous koya ke ndenge tout ça là ndenge. Donc ma bé na bango ah so mutu alobi ma bé ça passe na éviter na juger mutu te ben ça passe ba lobi jugement ça bisoté. Voilà, évoluons, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Tout le monde a tout frôlé parce que aux sermons de Dieu, au Tambolipe moi mingi, il y a un autre kaka kavinayo concernant l'Iwa, il y a Monsel Nanzami Monen et Oyo. Avec Koti Kabiso, Akei, et Lombe. Vraiment, et Lombe Moko, il y a Monen et Akoué. Donc, ça fait très mal pour les églises de réveil, mais. J'espère que l'église, il y aura toujours du relève. J'espère qu'il y aura toujours du relève. C'est ça notre émission. Voilà. Alors, Maman Caro a Koufaki à Sekui. Maman Caro a Koufaki à Sekui, sujet vraiment. Maman Kawa Koufaki a sécu bien que tu le veuilles payer maman Olangi. Dieu aussi pouvait faire que maman Olangi passe ses konaïs, mais il est souverain. Dieu est souverain, il fait grâce à qui il veut. Et le but est que Mouto a Koufi a Mabé, aux Aoutken la bombe, aux Amalam. Et le but bon côté. Donc, il a plu seulement à Dieu, même de nous imposer à la vie selon sa grâce. Parce que si tout dépendait seulement même de nos ennemis, en ce moment, micro, ou télévision, tout le monde. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour la bonne. Et maman Caro Akoufa, c'est quoi? Il s'est dit dans les années qui n'ont Maman Ruth, les années qui n'ont pas été lobby, ils ont une spécialité. Ils ont la grâce de lobby Nzambe. Na mérité l'eau comme côté, na Sarabatu. Na mérité place na même pas. Moutamo nangai, même pas yo mo nangai, place nangai normalement même dans le gouvernement congolais na Baka, na mérité na za na prison makala, to na boulot. Mais Nzambe asala jugement na ye na ndenge na ye, ngolu na ye de salike na loba. Ndenge na zo sabino na mérité te na loba parce que ça ye moko ayebisi ngai okoloba, okoganga.
nga nayebi koloba te. Normalement je ne sais pas parler, bato nyonso yebi ke ayeba koloba te, aloba makambo ndambu mais mawa ya Nzambe nakomi sikoyo koloba mpona mission oyo apesi nga nde eloko vraiment na koloba makasi yango wana. Je n'ai pas mérité, c'est la grâce de Dieu qui a fait que napanda koloba mpona ata na bombi ebalukela nga na ndenge ya mabe, esalaka mabe. Donc moto oyeba te me ngai nde na osouffrir sans que yo mama to bandeko balanda qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est à peu près ça. Ezalaki ndenge nini explique cela? Ezalaki na botami neti mwana nyonso, famille ezali makambo tout. Donc normalement papa, maman, 10 filles, 2 garçons. Mais eloko esalaki ke na koma lelo boye na banda koganga mpona kolongola zemi sur l'avortement. Kolongola zemi nakende kolongola zemi wana nde emeli ngai na baproblème oyo lelo nalobi ndenge nakoki koloba témoignage eza na 3 grandes parties sur l'avortement et 7 étapes ya jugement mpona nazonga na bomoi. C'était sur l'avortement. Mais na oyo avant na banda nazaka na verset clé oyo nakoki kopesa motu nyonso ase retrouve nango nga nazala te ye mpe asunga 4 génération na ye mpona babika à partir ya témoignage oyo ngai na kopesa. Les 2 grands versets clés ya liboso eza na 1 Thessaloniciens 5 verset 23, ya mibale eza na Exode 23 verset 26. Oyo verset clé Nzambe apesanga napesaka mutu par rapport ya témoignage akolanda yango wana. Na Exode verset 23 verset 26 elobi nayebi te soki nakoki kocontinue. Oui, allez-y. Elobi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé si tu es en accord avec Dieu. Et Dieu a fait que sur la terre jamais il peut avoir un stérile. Non. Toza na biloko te na se na moi ekoki kozala stérile. Nyonso il faut ebota mbuma ezala mwasi. Mais si ça va te tenir que ozana eloko te za kobota mbuma elakisi ke kene epai ya basali na Nzambe solola na bango loba na bango bakobondela mpona yo mpona stérilité wana ekende. Na 1 Thessaloniciens 5 verset 23 awa elobi il faut que le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton corps, ton âme, ton esprit soit irrépréhensible le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre verset clé de ce témoignage. C'est quoi? Pourquoi le Seigneur a dit ça? Pona mukolo oyo ebembe na biso elalaka. Déjà accompagné dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Mukolo oyo ebembe na biso elalaka, il faut écouter esprit na yo, âme na yo, corps na yo, eza na problème te biso na Nzambe. Mais nga na yebi déjà na expérimenté yango eza facile. Même ngai moko ndenge na fandi awa na kokaka yango te pona eza passe. Eza facile te. Okoki kolamuka obetisi mutu moko pembeni no libaku okoki kolamuka kaka pamba boye ongai na kotala mutu te esprit moko boye otali mutu na ndenge ya mabe. C'est ça verset clé ya témoignage na biso yango wana sur l'avortement. Voilà, alors esalamaki ndenge nini? Esalamaki que ozalaki na libala te osaki avortement ou ozalaki déjà na libala? Raconter que ce soit ebaki déjà Jésus ou ebaki na Jésus te nayebaki nanu Jésus te. En tout cas faut koloba yango nalobi il y a 3 grandes parties dans ce témoignage. Nazalaki nayebi Jésus te. Donc témoignage ezali il y a les messages dedans parce que tu vas commencer à lire des versets bibliques oyo nazongaka nango oyo nga moko pe nayebaki kotanga Bible te nakoki kotanga Bible à partir ya témoignage nanga parce que biso touti na biso na maison mère famille mobimba toza na maison mère ngai nde église catholique. Ah d'accord. Oui nga na uti na nga na maison mère
l'église catholique éducation nanga nyonso oyo nazalaki nango euti église catholique nous a formé ngai kotanga nyonso c'est l'église catholique l'éducation oui après nde sikoyo donc nalobi eza témoignage eza message témoignage pourquoi parce que moi-même je suis là devant témoignage pour na nini parce que naza kotatola makambo oyo nakutani nango na Nzambe pe eza éducation à la vie pourquoi nalobi éducation à la vie parce que na makambo nyonso oyo nakoloba ya okobanda ko détecter yo moko il faut banda kosala autodélivrance na yo kaka na liloba oyo ya Nzambe na kobanda ko liba na Bible na oyo na banda ko témoigner parce que na yebsio ngai pe na yebaki Nzambe te mais na yekoyeba Nzambe bien na kozonga na le Nzambe permettre que zonga okende koganga oyebisa bato ke avortement eza mabe kolongola zemi eza mabe mpona esunga 4 générations ya chaque famille oyo akolanda témoignage oyo donc lero yo ozolanda témoignage il faut sunga 4 générations na yo babanda kodetecte ti tokosilisa batranche na biso les 7 parties et les 3 grandes parties moto na moto ayebaki nasala nini na bomoi na nga mpo nasala repentance sincère Nzambe alimbisa ngai. Voilà, donc c'est le lisolo moté mais comme il déjà kilo. Comment on dit moté mais comme duku likolo duku satana. Mais na comme vraiment un peu la situation le qui vive hein. Na yoka mona les akine j'espère que c'est le cas aussi avec moi na biso. C'était comment un peu na bandeli eza na 3 grandes parties et 7 étapes il y a jugement. Avant nazonga awa na mokili 3 grandes parties de la lobby ezali ndenge na bana kotambusa bomoi na nga ngai moko sans que nayeba ke Nzambe azali. Deuxième partie eza na komi kotambusa bomoi na ngai moko donc âge d'adolescence on a 4 générations ils sont dedans. Troisième partie sikoyo ndenge nini lelo na komi kotatola liboso na Nzambe on a lobby na mérité te naza spécialité na trouver kaka grâce liboso ya Nzambe na fanda pe na luba mutu moko ayoka ngai donc Nzambe azwa lokumu yokela ngai mawa na mérité te Nzambe apambola yo mutu ofandi liboso na biso na 3 grandes parties ndenge na lobi tobotami 2 garçons 10 filles garçon moko akufi fille moko akufi mais eloko esalaki ke dini na nde tozalaki nga naza mwana liboso zemi eye jeune fille à l'âge de 17 ans nalobi oyo moyen nafanda nango eza te parce que naza na 10 leki na nsima ya basi donc c'était ça il fallait na concevoir famille na oyo ndenge coutume na biso elobaka soki bana basi baza ebele yaya so azwi baleki nyonso bakobeba c'était comme ça chez moi nalobi nazwi zemi so nagarde zemi esalanga te ekozala soni mpona papa na nga na londolo papa ayebi te moto ayebi te zemi ya mibale ekoya sans problème na longolo naye kosala mariage Dieu a fait grâce à 19 ans chez une alliance mobali naye kobala c'est un médecin médecin na bali na koti ndako ibale komi problème lisusu mpona bota na koti ndako ibale zemi ye bien mais ekomi ko c'est compliqué on a levé mais faut qu'on landa bien et on a levé 4 générations le balongoli comme j'avais un mari médecin alobi Caro avant qu'on se marie olongola zemi na c'est maina bomba exacté parce que yé moko azalaki sur place donc ça a laissé un trace ce que l'on dit zeni olinga te mbala so trace itikalaka na bonzambe na trace itikalaka ya mibale yé c'est compliqué c'est compliqué parce que obligé comme il est médecin balongo les 2 familles comme na problème famille na biso na famille na bango mwana biso mwana bino alataka komi problème Nzambe eza bamawa naye kozonga awa sika baparent bazalaki nde nazongi na Kinshasa tokambwani docteur atikali yepe atikali nga mpe natikali
L'air atikali, nzambe amawa. Dieu est toujours juste. L'air atikali, zene koya. Jamais. Nakuti, la deuxième fille s'est mariée. La troisième fille s'est mariée. C'est que la quatrième fille n'a pas fait le processus de mariage. La première fille, c'est le zongi, le zongi nazé. Té. Wana l'air naïe. Donc, il y a des filles qui on a payé sans problème. Mais l'air naïe, non, je ne peux pas laisser ça. Donc, on a le billet, ils ont trois grandes parties. L'air, c'est quoi, il y a le monde. Sixième avortement. Il y a et puis c'est c'est lui qui m'a enseigné les enseignements bibliques. Un grand frère là, moi na quartier c'est quand koléli. Là na yé aïe zawa kinga isus yaya. Donc babenga to benga ke yaya mais yaya wana batunyo surtout ba yebi. Nanda ba yebi yaya mais il y avait des cache-cache. Cache-cache c'est qui na se. Ou na lobaka tout ce que nous faites par cachette un jour olinga te na se na mo nzambe obimisa mo wasa ba fina biso to bomba ndenge nga na yeba kite mais nzamba ekoloba nini fina yo lelo ekobima wasa c'est né koya et c'est compliqué na yaya le azeniye et comme que na ese na lobi yo za marié parce que maman la biso nous sommes allés à l'objet, elle fait à peine de mourir, Nzambe azala kaka na ye skazali. Maman la biso ba réception abi mwana na nga moko te akoki za deuxième bureau. Il faut ozala kaka premier bureau. Mobali azana mbongo te soki nga nazana bomoi mwana nga moko te akoki za deuxième bureau. Alors c'était tout un problème. Yaya wana zali déjà bali nga na zongi awa na Kinshasa. L'air aïe, tu es beaucoup en anaïe et comment c'est impossible. Il y a ce qu'il faut Caro, toi tu connais beaucoup de médecins. Toi tu connais des médecins. Tu peux chercher des médecins, il n'y a pas de problème. Moi je vais donner l'argent. Moi je ne veux pas que tu enlèves. Zwambongo, Lukanda, Kunyoso, équipé Sala Nyoso. Azong Singaka, côté Tozala ina ma compagne. Tu peux chercher la maison n'importe où. Zwanda, Kunaos à la laisse. Moi je suis prêt pour tout. Mais c'est non. Avant. Ngaina yoto zala bien, il faut na mito longola zin. Pour dire zamba mawa. Na ndenge ya lingaki, ngana lingaki te. Ngana pese ka ba principe nanga. Na bi oza marié et aussi maté. Faut ka na longola. Yi papi non so koli déjà ba qui na déjà mi ça tu peux passer le mariage supporter ka na lobi non et kokate. Abi kende kas. Na ke ko ka ba médecin simbité. Ba médecin nyoso na comme okuta ba on a ba bible likolo ya table na bango ya salle d'or na ke pas médecin on a kuti bible na ke madame bonjour ça va il y a un problème là docteur table non maman musalo zo sala na présidence so comme sala mukusa pesa nga mbongo na ya métal on va suka bible madame maintenant c'est ça c'est ce que j'ai fait plus cette histoire là que je faisais que tu me connais et c'est un trouble. Na zongi pa yaya. Na bi yaya. Tala boy. Bozo pa yaya zanani. Denge bana na ndako, azana batu na ye, batu na baoya na ndako. Mwana zo sa mama na papa aza yaya, mais na CC o to benga ministère à CC. Makambo CC bazo sala yo maman oyebite. Alors il faut surveiller les enfants, c'est pour cela na oloba ya dans processus césari. Il faut yo maman oyeba ko surveiller bana ba camarade na ba yaka na ndako ya bana basi ya bana mibali bazala ka ba nani ba camarade ba yaya ndenge biso pe to tambolaki mais tala ndenge makambo lo to komi boso abaki pona kombo nzambe de siko yale ya na ke esimbite yaya akeko luka médecin na ye ya ka médecin na ye azu médecin. Je ne serai pas là à telle heure, mais na osenga nzela na koya na kolanda yo adresse yango. Desika mama ya likambo olilo na komi fona ganga pona kombo ya nzambe. Donc mama ya likambo siko ebandaki wana tokei ngai na ki hôpital na komi kuna bayambi ngai, tout était très bien passé. Médecin tuninga madame, est-ce que ça va?
tout va bien, si ça va bien, docteur. Abi, tu n'as pas une complication, na kati ya nzoto na ONFCT, nyonso ezaka bien, eza sans problème. Dans le bon, ça va, to benga anesthésiste, apesa yo anesthésie. Ba benga pas anesthésiste, aye, asali misala na ye bien, ici, atelemi na ye na hôpital, docteur abandi musala comme d'habitude, sauf que dans un médecin doit comprendre 30 minutes ezaka curettage avec curette. 5 secondes avec système aspiration ndenge médecine ezali basali curettage na bango normal 30 minutes comme ezali curette ma évacuer bon na bango nyonso normal nyonso pe l'équipe bien yaya azalaki kaka te nazali kaka ngambo parce que ye azali na mosala basali e kosala kele basisi mosala na bango nakoki nanga kotelema mbala moko nake na salle d'observation na pe mike na zongi nanga. Mais esali ke banda 10h, 11h, 12h, 13h. Mouton la mukali sous-souté parce que ebele ezalaki 30 minutes. Là mouton la mukate, ba biloko na bango médicalement etelemi ba chronomètre médical. Docteur a dit mais elle n'a pas saigné, rien du tout. Ce qu'on attend au nyonso ezo mema biso eza sur quoi? 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h. Nazaka kanazo la mukate eloko te. Ah, et ça il va aussi panique. L'air yaya qui koya batune mais ça ne va pas ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenant amener les corps, vous partez ou bien maman et mon porte où bokeninamo. Est-ce que tu vas dire à sa famille que ça ne va pas ici avec leurs enfants? Mais là ça obligé parce que les famille na yebi, ba parents na biso baza ba camarades biso bana to kole sika moko donc naza obligé na kende koloba. Et ça mi siko ndenge ni na moment wana oyo bango ba oloba ngai déjà na bandi koleka na jugement. Donc jugement olinga te jugement ya Nzambe ezali. Olinga te yo moto tiaka tembe na se na moi ke jugement ezali te. Mais ngai lelo nazo biso ke jugement ya Nzambe ezali parce que nga moko na vivre yango. Na pasi wana ka o ngai na kibo moto boye pasi ezate zote eza nango bien elali na table na bango ya salle d'op. Mais sikoyo na kibo moto kuna esika nga naza pasi nzoto oyo mobimba ezosala pasi kaka pomme de main awa na se ya makolo eza bien. Mais nzoto oyo nyonso etondi banzube toutes les corps banzube tondinga nzoto momba siko na komi kilo à l'esprit place nazalaki nazolela jamais vie awa na mokili biso toloba tomona passe non mama réussite passe ezate tomona na biso passe te ngaza so toloba passe digne na tala ka bato na lobi Nzambe bayebi passe oyo ya jugement te kanisa lianzi ce qui est potio passe to monaka ou bien bibon moko ce qui bibon epini yo passe o wana to monaka c'est ko ngai nzoto mobimba na lati banzube siko moko ndenge pesa kala nzoto tolala pongi te siko nzoto mobimba na bandi kolela voix eye ba médecin bazali sur eloko osala te etikala siko yaya a garantir bango comment ils vont faire pour évacuer à l'hôpital aller mettre ça dans un autre hôpital parce que là c'était un polyclinique il y a bien kuna sikoyo na bandi kolela place nazalaki kaka awa na se pomme de main ba pomme kaka eza libre mais nzoto nde naza koinsister nayebi pourquoi naza koinsister na bandi kolela na ye ko se retrouver naza na poubelle awa mokili mobimba na luka ba poubelle na mona ta poubelle moko o eza ndenge wana na talisika corps na ngai ezala na kati ya poubelle eza te na bandi kolela wana voix eye elobi pesa ngai maboko sikoyo moyen ya kotombola maboko eza te parce que maboko eza kilo ezokoka kotombwama te vone sisusu pesa ngai kaka maboko
nazo ba fo ngote eza nini eloko nini mais naza na kati ya poubelle na se retrouver na poubelle yango na balé ba musicien ba yembaka ba kutinga na kati ya poubelle ils savent qu'est-ce qu'ils disent mais ngala ba dai ko yeba te mais par la révélation ngana zui de na ko comprendre ah poubelle wana ndesika ngana zalaki leka na tomboli maboko oyo bible lobi ye moko alobi na yebisa bango maboko na ngai nzambe ezali mokuse te eza na Isaïe 59 verset 1 à 2 elobi maboko na nzambe ezali mokuse te pona kobikisa yo eloko ekabolaka yo na nzambe ezali masumu na yo nde ekabolaka yo na nzambe comme nazalaki moto ya masumu moye nasolola na nzambe ezalaki te deleka na tie maboko na nzoto oyo ekomi siko élastique egui ya tonga moni tonga nzela wana nzoto na nga oyo fo ekota na nzela wana ya tonga mpona bima siko nde nzoto ekokota na nzela mo nde totiaka tonga nzela ya nzambe siko eza nde mwana nde nzoto na ngai oyo siko efo ekota wana babenda mpona banzube oyo eza na nzoto ekokota apres na bimi lelo na bimi na longwe na premier niveau esika nazalaki nakomi na deuxième niveau lelo nakomi na deuxième niveau aye kaka voix wana eye lisusu pesa ngai maboko na yo siko soki nafandi boye naza bien mais lelo nakolinga nakota na nzela wana na bandi pasi nakomi kobanga nzela wana mpona banzube wana le ekokota ça fait mal plus que quand nafandi soki nafandi na bandi lisusu kolela na binzambe na nga makambo nini nakomokanisa kuna nazalaki bien mais awa pasi oyo eleki baobeta yo te eloko te mais oza na biloko na nzoto ezosala pasi banzube wana nyonso ezalaki nini banzube wana ezalaki bamasumu oyo ngana bandaki kosala awa na se na moi tous nos péchés cachés et non cachés visibles ou invisibles tous tes actes tes actions ezali yanga ebotaki banzube sans que nayeba na bandi kaka lisusu kolela kaka wana banzube ezalaki nzoka nga nazalaki na premier degré deuxième degré etikala jusqu'au troisième degré na bandi kaka kolela aye koloba na ngai lisusu pesa ngai maboko na yo nayebisi ye nalembi pasi eleki boma na yo ngai abi olembi pasi eleki ngai na boma yo ok nakolakisa yo sikoyo ngai mutu nazosenga yo maboko naza nani amen bana nzambe Amen. alobi nakolakisa yo ke mutu oyo azosenga yo maboko aza nani aye koloba na nga alobi comme oboyi kopesa nga maboko wana sikoyo na longwe na deuxième niveau esika nazalaki nakomi na troisième niveau sikoyo nini ebandaki kaka kosala nazobanga kaka le nakokota na nzela wana banzube wana le ezose détache pasi ezoleka soki nafandi le na bimi wana na troisième niveau ndele asenga maboko sikoyo mpo naleka na quatrième niveau na boyi sikoyo place wana ya banzube eza na bible tobenga yango porte étroite eza nzela oyo ya pasi il faut kangama na nzambe mpona oleka nzela wana il faut osabstenir na makambo nyonso oyo ya mabe oyo eza na se na moi nyonso ya mabe oyo yo oyebi il faut otika yango nde okoleka yango sikoyo ngai babandaki kosukola ngai donc babandaki kobukabuka ngai donc le Seigneur a comme brisé donc faut biloko wana nyonso ya mabe elongwa soko zali na salite nzamba sololaka na mutu te le na bandi sika kolela sika na bon kaka réponse oyo opesi ngai alobi na nga yaka azinga sikoyo alakisi ngai ebale abi omoni ebale oyo nyonso natali ebale tala mai ekei alobi eza ya ngai nakomi sikoyo akomi kolakisa nga tosisi mai tokei tokuti badiama ya badiama tala badiama
tondi alobi moni oyo eza ya ngai nakomi sikoyo kotala ye nazoyeba sikoyo nanu te toutaka mosika tofonce lisusu alobi tala zamba nakuti forêt ya forêt zamba oyo nalobaki le nakendeki équateur awa natala namona bagrandeur ya banzete wana na forêt okuna mpona équateur banzete mosusu eza nakendeki kokuta otie maboko boye nzete eza maboko no esuki me nzete aleki yo na monene yo osuki boye me nzete aleki yo na monene nabi na verifie natala soki ekokani na bien forêt ya forêt alobi moni banzete nyonso etondi oyo vert nabi abe eza ya nga nabi sikoyo présence d'esprit ebandi koya mais sans na reconnaître nanu bien na nga na banoko église nazalaki protocole nazalaki chantre na église na biso wana na Saint-Luc mais natikalaki koyeba monene ya nzambe oyo nayebi lelo te ndenge biso nyonso toza lelo bamosusu mpo ozolandanga okende lelo église mais ozoyeba te nzambe yango aza nani mais tala nde nzambe apeminga akelakisanga mai ke ngai nde ya ngai alakisinga badiama alakisinga or alakisinga banzete eza ya ngai ya suka ye koloba na ngai omoni monoko oyo monoko na oyo ozofungola ozoloba eza ya nga soki nalobi sikoyo na récupérer kaka souffle na ngai napesa baalakisinga siko bamédecin na nsi napesa bango kaka présence d'esprit babimisa yo esili oza na eloko te ya koloba liboso na ngai parce que c'est moi qui est le propriétaire de l'esprit qui est dans l'homme. C'est l'esprit là qui est dans l'homme yango ndenge na oloba boye ezopelisa moto na kati ya nzoto na ngati na bancreille na ngai nde esprit wana nde siko eza moto so kaka longoli souffle na kati ya nzoto oyo nzoto etikali pamba nakomi ebembe yango tolobaka moto akomi ebembe alobi c'est moi qui est le propriétaire de l'esprit qui est dans l'homme. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, ni qui que ça soit dans un propriétaire, il y a esprit où ils ont la carte na yo. Donc c'est lui le père de l'esprit. Mais là, nazala ki koko la wana nga na yebi ke papa na maman de dans sans connaissance. L'air c'est quoi au moins munoko kaka. L'air ayi koloba nga même munoko eza ya ngai yo za na eloko te ya kopesa ngai na maboko na ngai nzambe nga na simba parce que même munoko na yo ezali ya ngai yango na koma na ngai ato bengi nga wapi na koya kotatola nzambe pona yebi eloko nini oyo nga nazo tatola munoko na nga bayebisi nga eza ya yo te eza ya ngai makolo na nga lobi na nga soki ozotambola pona évangile ozotambola pona yo te ozotambola pona ngai nzambe pona baame na donc nakoma na service wana. Tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi, il est le propriétaire. Nazana eloko te boye na maboko na ngai na pesa nzambe boye parce que nyonso ezali ya ye. Munoko na ngai matoi na ngai esali pone yoka ye misu na ngai esali pone talaka ye meteke pone komaka na maboko na ngai eza pona esimba eloko ya mabete mais esimba eloko ya malamu. Lera bani ko esika ngai na bien alors bon yo muto atembe olobi na boma yo de esika bitumba ekomaki yango wana aye koloba na ngai sikoyo tembe na yo na lakisa yo ndenge okomi na munoko na yo alobi tala nzoto na yo yango wana kuna na se natali mpe nzoto na nga na biloko na nga nyonso nalati ata ndenge naza boye etikali na mabele atuninga aoye ato osola nga na yo oza na nini na maboko nazalaki miloko te nakomi siko ozoba alobi tala yo kuna na mabele alobi na nga tala âme na yo s'il te plaît. Quand je fais ça c'est l'âme, quand je bouge c'est l'âme. Alobi na ngai âme na yo yango wana kuna nga nazalaki kaina mupepe onesa nazali na place te parce que nazalaki muto masumu
comme nazalaki moto masumu nazali na place à ofanda te nazali ko yinga mon âme ezotengana place ezate alobi ton esprit pour te dire que moi je suis le propriétaire de l'esprit tala esprit na yo yango yo na maboko na nga nde naza nango posa ekende koganga mpona bato oyo balongola azeli bato bayibaka batongaka nyonso tu procédure eza na molai bayeba ke ngai yebisa bango c'est moi qui est le propriétaire de l'esprit yango naza na esprit na yo na maboko moni esprit na yo oyo yango naza nango posa yango nde eza na besoin ya mosala ekozonga ekende koganga mpona bato babongwana bato bayebanga nzambe naza nani mais mpona bato na bayebanga nzambe fo yo okende koganga sikoyo nakomi mwa kosaisir opportunité mpona nyonso wana banda tobandaki kuna ata koyeba eloko te nazokende kaka mutu nyama nazokende mutu nyama mutu mayele eza te oyo nayebi te terme nini mosusu tolobaka nazokende kaka ndenge wana dans les désordres mais sikoyo nakomi bakomi koloba na nga monoko eza ya nga nzoto na yo eza ya ngai mai eza ya nde na bia na kamwa donc nazali vraiment zoba nyama nadi propriétaire ya biloko oyo nyonso nde nzambe yango alobi esprit na ngai yango oyo eza na besoin esala mosala lere alobi na nga boye nalobi alobi omoni corps omoni âme omoni esprit nde yango naza nango mosala yango omoni nazozela nanu nde natikeli yo nanu temps nde nayoki boye esili nde nayoki boye mba moko nazwi conscience ya mutu lere aexplike ngai corps tokufaka yango moni na 1 Thessaloniciens 5 verset 23 nalobi les jours de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ il faut corps na yo ekuta yo oza na problème te âme na yo ekuta oza na problème te na mutu esprit na yo mais c'est pas facile lere alakisi ngai nzoto nini alobi siko tala mama na yo alakisi ngai mama na ndako mais na ndako bayebaki te na kewa na ndako bayebi ke naza na mosala na musala bayebi ke naza na ndako service na ngai ya relation publique et communication naza na plus banda ya service après je viens napesi barapport bandako musala yebi ke naza na ndako nasali te ndako yebi ke naza na musala et c'est compliqué lere abandi kolakisa biloko wana nabi bon nalakisa oyo fi na yo sikoyo bien aye koloba na nga abengi mutu alobi yaka lere abengi mutu wana ye alobi zwa bande na ye bimisela ye ndeka babande cassette ezali bimisela ye bande comme ye aza moto atembe fo tomema ye ntina suka motu nyonso oyo atembe oyo azalaka na se na moi bible elobi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles soki omoni ke ozalaka moto ya masumu na témoignage na ngai nalingaka ozolanda yango obanda kodetecte yo moko esprit nini etungisaka bomoi na yo banda deja kosala délivrance na yo yo moko mpona délivrance eza te kaka basimba yo yo moko liloba nzambe osala opération na kati na yo mpona otika mabe oya na malamu c'est ça la parole de Dieu ye moko akosala o délivrance akosala oto délivrance asali opération alongoli makambo ya mabe atiki makambo ya malamu na kati na yo alors auto délivrance na biso mama grâce nzambe mama Ruth nzambe apambola yo yo moko banda kotala eloko nini etungisaka bomoi na ngai na makambo oyo mama Karo azoloba est ce que ngai mpe nazali na bamakambo wana mpona nalongola yango to naza nango te lere sikoyo yalobi bon zela balakisa yo nalakisa yo comme yo oza moto atembe ozomona ke na nzambe mpe azoyeba ke bato atembe bazalaka bato ya motu makasi bazali abi comme yo oza moto atembe bozwa bande na ye ye sikoyo nzambe na bonzambe ni aza ndeni aza kiti nazomona kiti efandi mais na kiti yango moto afandi mais moto yango boye nazomona nzoto neti ya ngai te nazomona mwinda ezopela neti bachasse te mwinda mais eza mutu nde bozosola ndenge wana mwinda ozoka voi wana so ezobima place yo ozali ooningana na bato yango mpe ata soki oza na se oza donc voi wana kaka
ozoninga déjà nazokoka te bongo mongongo ande wana sikoyo eganga likola problème yo mutu problème wana etika yo nzoto te mama fo etika mama nazoningana sikoyo kiti yango eza neti ndenge na fandi le 24 février wana baza boye ezala bien nde soki nazomonaki bango oui bangunzami boye donc awa moyen ya koexplike ezalaka so naza na chere nde ezalaka vraiment naexplikaka yango bien etie boye bakiti boye batie boye bakiti boye awa boye ti kuna eza tapi rouge tapi vraiment etie nga siko natelemi kuna ye afandi awa me moto azongenga me voi nde impossible oyo batono nde kaka ebetaka bu vo ezobima nde mwana bobimisa bana na ye motie na ye ngai nakomi kuna mwa fourmi moko boye na monoko na ngai boma ngai wapi monoko aloba so boma ngai wana ezalaki lisusu te bango bazwi bande batina na Jérémie 17 1 à 2 elobi tous nos péchés sont écrits sur un burin de fer, c'est gravé sur la tablette de notre cœur. Et les 4 générations de ta famille viendront voir tout ce que toi tu as fait sur la terre. Jérémie 17, 1 à 2. Tous nos péchés sont écrits sur un burin de fer. Et c'est gravé sur la tablette de notre cœur. Et on va prendre donc bazui pointe ya diamant bakoma ba péché na biso avec burin de fer na bonzambe na ye ezali bibende eza ba cassette na biso te bibende boye mama na ngai 8 siko bazokoma masumu na yo na pointe ya diamant eza gravé sur la tablette de notre cœur ezotourner ezosala ndenge compteur en régie des eaux esala ndenge compteur ya snell esala ndenge na oloba boye banda tongo banda na lamukaki ti siko oyo nyonso na osala esalama ndenge ngai na yo tosala émission mama Rick nde oyo ozolandaka ya yo mpe ezokonte ya papa na nga cameraman ezosala biso nyonso mokili momba toza ndenge wana oyo ya kobomba liboso ya nzambe eza te sikoyo mutu nyonso na se na moi toza na dépôt yo oza na dépôt ngai aza na dépôt toza na bandako kuna biso nyonso nde toza na mokili ndenge ba dépôt ya mapa dépôt ya koka là-bas aussi c'est comme ça sikoyo biso eza bandako bake bazwi bande na ngai na dépôt baye nango batie na bakassete na magnéto ezali mpe kuna bazwi batie ya batie sikoyo vi na nga banda na botamaki nazalaki suna eloko ya kobomba te nazalaki na système tomeli ti na mesa tosisi komela ti nazwi papier nasali boye ya tosisi komela ti na maternel na mwa single na ngai image yango ebungana te naza na mwa nini na ngai na mwa single na ngai tosisi likolo ya table tokiti nasala à manger la tokiti ale nga wana mbangu nakena wana cuisine kuna moto aomona ngai te nasali boye natie sukali na miliki nakena tie na sac na ngai nga wana naoleka epuis eza batelevizio na biso toloba te baécran pla oyo ya mike oyo nde nalobaka non kuna eza écran ya monene ozo moto okodiskite na nani yango nayebisaka bato tous nos péchés cachés sont visibles devant Dieu. Tout est nu, il n'y a rien de caché là-bas. Ozana eloko obomba te pona moto asali yo koleka yo azali ayebi yo koleka yo moko bazwi CD na ngai cassette na ngai batie na sisi koyiba miliki na kesi koyo koyiba mbongo na moto ya mbetu ya mama nazwi mbongo na ye natie na sac na ngai mission accomplie ngai wana na biloko na ngai na ke classe na zongi aye koloba na ngai mutu nyonso aye koloba na ngai kutu nakenda wana mutu nyonso te azongeli nga aye koloba na ngai yo oza lolendo donc orgueil abi yo oza lolendo mais lolendo na ngai eza te boye mama Rite okoyeba te lolendo na ngai ezali lolendo ya kati intérieur na obude yo oyeba teke na obude mais na opesa mbote mama Rite bonjour ah na leki na ngai
nakutani na mutu kaka tala degré ya mutu nakutani na mutu kaka soki aza salite na nzela na okima nzela na oleka so balabala wana te nazongi na esa ndako onabi mama mwana elekeza te nini wenze natika nakina wenze te kaka tikolo titanga te na wenze po soka na wenze na so balobi eza mingi faka ndenge ka balobi na yebi ko discuter te donc natika mama tika kotinda ngate na wenze wana babenga mundele wana ye batindaka ye te botikikani mwana mais oyo soki azali nsima na nga ye azala soki akei soki elo ezali 1000 francs ya ozongisa ngo na 200 francs donc eloko wana osala ezalaki ni l'orgueil te eza orgueil te eza kaka ndenge kaka nature na nga kaka sans se rendre compte. Oui, donc, mais c'était compté auprès de Dieu comme un péché. Oui, c'est un péché. Oh là là. C'est un péché. J'avais l'orgueil intérieur. Mais la zone est battée que ça orgueil. Zamba esinga abi omoni yo. Oza ba nga muto ebisote kaza mwana mabe. Eza na famille babenga anka mwana malamu. Ona ya olamka bonjour, boni bien, nazana on appelle nazana on a dit ah pardon na beki na quartier na obima bonjour kandengwana muto ayebinga mwana mabete okokeno pe kuna sali totuni okokeno na kitambo esika totikali kokola sima ba oyesoke na famille okoluka ba petite sokande ba ye fallait ko makama pasteur. Mais Dieu vous a... Mais non, il n'y a pas Nzambé, la salité. Impossible, incroyable. Voilà. Je n'avais pas de place. Voilà, nous avons kata awa. Voilà, maman Caro na témoignage de Zoya Siko après awa. Nous aurons encore vous proposer le même sujet ou toujours sur le témoignage de maman Caro qui a sécu. En tout cas, maman Caro, merci beaucoup pour la première partie. Nous aurons pour la deuxième partie. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, dames, fidèles téléspectateurs, vous l'avez dit, maman Caro, dans le témoignage d'elle, comment est-ce que l'histoire est vraiment émouvante? Vous sentez vous-même que les idées sont vraiment cohérentes. Il n'y a pas de copie-coller, lorsque vous allez suivre ce témoignage, vous sentez vraiment qu'il y a beaucoup de choses de contraste dans Kati. Voilà, c'était l'émission Rien que la vérité avec Ruth Moussamba. Dans la chaîne chrétienne, c'est 100% Jésus. Donc on ne mélange pas Jésus ici. Bolingi pour contacter Bisso, Ruth Moussamba, à plus 243 81 0050 759. Plus 243 81 0050 759. Vraiment, comment est-ce qu'on peut s'appeler numéro dans le téléphone? Peut-être qu'on peut vous joindre. Numéro dans le téléphone, on WhatsApp non fermé 0241 plus 243 9 98 065 8 65 plus 243 9 98 065 8 665. Facebook Pèlerin RDC et puis page Témoigner Dieu avec les orphelins. Donc c'est ça. Sur Koti, Okokuta, toutes les activités, les anakati, il y a Pèlerin RDC, Okomona, Nazawana, Nabana, Okuta Bana, pour la profil, Naniso, Moussa, Nana, Salaka, Yangwa, Okuta profil, Bana, Yaba orphelin. Donc, Yangwa, Nanzambe, Apambola Bido. Afuta bino bato bofandi liboso na biso ekozala malamu biso nyonso mokolo wana tokutana mpo eza facile te jugement eza ndenge nga nakanisaki te bato bayebi nga mwana malamu me naza mwana mabe na kokaki ata te naloba oyoka ngai na journée ya lelo. Merci beaucoup Nzambe apambola. Merci beaucoup Nzambe apambola bino apambola biso nyonso oyo tozwaki comment on dit Bakou, il y a l'émission Rien que la vérité avec Ruth Moussamba na TV qui est dirigée par moi Simosel Nzambe, évangéliste maman Anne Kalambaï. Merci à vous maman, merci aussi à votre mari Mosel Nzambe. En tout cas j'aime bien votre couple, le gardien du temple pasteur Carlos Kalambaï. Je ne vous quitterai pas, sinon je risque d'être lapidé. Mon caméraman, celui qui fait que ces émissions ne vous soient pas venues chez vous. En tout cas, dites plutôt merci à Joe Tutonda. Lui, c'est le Boïka. En tout cas, moi, je suis pardon.
Merci à vous. Merci aussi à Isaac qui est notre coordonnateur. Merci beaucoup, merci, merci. Merci aussi à notre monteur. C'est le nouveau monteur, malheureusement, tu es une communauté, mais en tout cas, merci Penaï pour la pour l'avancement du royaume. Merci beaucoup. Ah bon? Merci beaucoup, Maman Rite. Merci. Bye bye.